Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.
akufa azalaki nani oyo atiki biso? Kombo na nga liboso Colette na Rasila naza moko tovandi ne na Londres bambula ebele soki otie mbula ebele déjà ba 30 ans oyo tovandi na Londres. Donc aza camarade na biso, aza grand frère, papa na bana na biso, donc aza nyonso mpo na biso. Papa Georges epano aza nani? Camarade na ngai. Papa tokoyeba akufi na poto to akufi awa? Akufeli awa. Malade nini yonso? Bon, likolo moto dérangeaki ye azalaki na Londres mais mpe kozonga asali même pas un mois te. Un mois te bon. Quand nde to ba 3 jours plus tard akokufa. Atiki combien de bana? 4 bana. Mwasi. Bon, mwasi aza te na Londres atiki bana misato na kina apatiki mwana moko. Okoyebisa bato nyonso baolando na Londres bato bayi Papa Georges na bano atiki toyebi liwa ezalaka mpasi moto bomonaka ye moto bozalaka naye bomone lisusu te okobisa bato nyonso baolanda wana? En tout cas nayebisi bandeko na biso ya Londres toza kuna pasi mpo sanga yango mpe ekomaki na Londres. Pasi eza makasi ya makasi tosengaki ebembe ekende mais famille mpe balobi ke kokende te bakunda ye awa yango moni toyeye neti ngai nayaki mardi ya mardi ayaki lobi defte mokani akomaki mercredi donc tolandani mwa mingi quoi. Papi doko akomaki avant-hier. Bolingo eza yango mwana bana mapoto ma bofuti babiye boye mpo bolela papa na bino ndeko na bino mwana? En tout cas bolingo eza makasi ya makasi. Bolingo eza ya makasi. Mpona kolakisa pa bolingo ezali na kati ya Londres matanga eza ata 4 places. Ya ye mpenza bolingo eza makasi. Pasi eza mpe makasi mpo toperdre ye. Po moninga na biso mpenza ya lisano. Neti ngai mpenza azalaka mingi na bango na kina wa nde bafani na bango nyonso wana bavie na nga lisano. Na poto en tout cas la poto nakosala te aza neti homme d'affaires nakosala te. Merci maman. Ok, merci. Je m'appelle Marthe Mbomba. Ça en Congo France. Kombo na Marthe Mbomba. Navana na Belgique. Na Belgique, oui papa Georges ndenge nini na kwazo mi esara boye ba papa Georges. Georges azan ndeko nanga. Georges toyeba na ye 30 ans. Avant que ne Londres, biso stoke poto, Georges ngana yamba na Nigeria na Lagos. Georges akutanga. Donc ndeko nanga titoke ba poto tozalaka donc ndeko nanga c'est mon frère. Toyeba na Georges 30 ans ngana yamba na Lagos. Témoignage nini oko beta siko bato Rolando maman vraiment daki na papa Georges atiki biso eza esala bino passe mais lo mo beaucoup raison bi papa Georges daki boelo ni ye Georges musane ko sekisa donc so bo vai na ye donc ya lela na ye bozo lia bozo mela ko sekisa témoignage nango ko sekaka mingi so to kutana na ye donc ezala ndenge mususu. Lelo siko kobisa bana poto nyonso oyo bino bulungu kuna boye ba misu batikali image zo kende da kokoto ko ebisa bango ni ko baola. Bon, na présenter tout d'abord ba condoléances nangai na famille à Georges Ekofo. Yami balé na présenter ba condoléances nanga na bana Londres tout. Vraiment ba condoléances. Bango batikali biso to zali awa on est ensemble. Ndenge bango bazakuna pe balela ya Jona kimia nyonso. Donc ba condoléances na bango na part nanga Marthe Mbomba. Papa Georges ekutaki wapi na ndaku to na musala tango yoka kinesala ki onde. Sango ya Georges ekutaki nga na Kishasa. Poto zani na Kishasa wa. Nga na mingi na kini. Ekutaki nga na Kishasa. Voyage on a zalaki awa ba yebisinga ngo. Donc esala nga passe makazi. Pa na yebisa bino za ndeko nanga. Toyebani awa te toyebani na poto te donc toyebani na ye na Lagos ngam na yamba ye 30 ans passés donc tito vana na tokena ba poto. Merci maman. Merci na bino hein. Merci.